Sexta peko benda bénédiction te Sexta peko benda bénédiction te en même temps et bafouer réputation na yo. Nyataba ndeko na biso ndeko na biso nini to salite impère 12 babeti 1 million na 5 jours oba misie ba okokate po mutu mususu succès eza pasi akoma ocha mutakala na epo balobela kae mutazana mobali na ye ayebi ke waza mobali nanga asenga photo video natindeli par amour so ya publier yango yenda za mabe mamba ko publier kalesa rape bozaka na mobali ba video pesa bokabwani pesili na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite ana buwaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia na kuma kelo mkusi sa complexe una so linga mezi nyoso linga so linga ekokayo kota papa Neviso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarata la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier.
tous abonnés na Sarato la TV. Bunde bomona contrat na ngai. Merci à Ken. Bienvenue sur Sarato la TV. Bon début de week-end. Na bande konyo soba kolanda biso na Sarato la TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend herbo kota la biso. Merci na équipe technique kamba ngai vraiment merci l'ingénieur Ars derrière la caméra. Oyo kolambela kabino ba image po ezala kitoko. Merci na bon livre. Bon c'est que voilà émission na bino bolingaka mingi vérité yango côté bandit bokoto. Pebo aimer, beau partager et beau liker ozala vraiment bien. Na émission na bino lelo na koyambela bino moko ya bapanzi sango azali chroniqueuse balobi ngami mina bengaka ye mbingazor de la presse Maman Sarato la to ça ni moi analyse moko par rapport ya makambo oyo kolikaka na réseaux sociaux to uti komona ba publier ndeko na biso moko ya mwasi azali concert na biso to kolobela pe makambo ya Grâce Tembo to ko toucher moi ba point belé na makambo ya Grâce Tembo toujours mambo libala et ko benaka toujours kaka Mindondo na kati wana voilà balobi joyeux anniversaire na mwana mwasi moko bien Germina Moussa oya botami mukolo mwalelo makambo malamu pona yo et merci susuna Patricia Mozo depuis Montréal wana Patricia Mozo depuis Montréal wana bambote na yo merci lisusu pe na Jemima Lemba na matadi wana bambote na yo vraiment bozatel mebele boko landa biso Lubumbashi Angola partout Goma matadi vraiment bambote na bino pe ba tongo elamu Montréal soki oza même langage na ngai okofungola nga plateau na ngai bande ko badi ko free invité na ngai Maman Sarah bonjour. Bonjour Paul Mukendi, bonjour na bande konyos tout bazolanda biso. Bonjour na ba vrai nanga groupe WhatsApp nanga Mobimba président bébé Maman Nathalie la présidente, bande konyos tout bazar na groupe nanga bande kona ba commentaire et puis bambote belé na l'homme c'est mon cœur papa Diego Milito na PC bambote na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos bambote na maman Gina Amatou motema batu ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï bambote pe na ba sponsor nanga Azir pomade awa toza taille ya maman Nicole Malonga et puis na majabu gospel na moni bongo tatapo e fapekato na pesio bambote bele place ozali donc bambote na batunyos tu balinganga vraiment bambote na batunyos oyo balingaka Maman Sarato la salon Dina coiffure déjà demain nous allons kuna par rapport à Bancheve quoi nga ça na suka 4 jours vraiment dans l'obi on a pas Dina coiffure et puis babi mikolo na koti kota maquillage talaka bazunga soit en charge na maquillage mais la bombi kombo na ebozo kombo na lobi kana vidéo donc merci beaucoup na épée merci pe na muto alaksanga français mutape sanga cours à français depuis la Belgique Elena ya Bapemba merci à toi aussi. Merci na Laura Tendance pour na ba conseil. En tout cas merci na batunyos tout bazala nga bien pour nga pe na zala na bango bien. Vraiment Maman Sarah bonne santé. Santé ça va très bien Paulin. Ça là ba histoire elle est bien. Mambuto ekende très bien par la grâce de Dieu. Voilà merci Maman Sarah lobby ba utai ko kunda mama na biso oyo akoyela kilikama na mwana musala na ye na ibite ozalaki wana na matanga par rapport ya ba témoignage pe emo bande ko ba zwaki libako ya Olanda yango pété ba meka ko comprendre comment matanga ngwele kaki. Non matanga déjà toko lobeleka na bien te po ezarali kambe sengote mais procédure nango salama ki normal courage na famille Kambale Mobimba parce que bangonde batu bakundi moi sina bango et balaxi vraiment amour que balinga qui ils vendent sincèrement quel que soit état to ba condition à kufeleli mais azala qui toujours aimer na belle famille na alors makama matangele kana qui tellement bien et ça maman matangele kana bien te mais ba procédure nango le kana bien et ba témoignage ezalaka ya malamu pona Yvonne yango moni même papa bana na ye
et na minute tozoloba aza vraiment na état moko ya malamu te na Dubaï akokai même pas koya na matanga parce que azalaki te et ezo choqué parce que ayeba mwasi na moi likamso ezake komelio mobala ondi mango facilement parce que ayike mwasi ne pas azalai mwasi na zaki yo kama na lobby makambo susu ezalaka mobali no bayebisi yo aondima facilement ke mobali na mwasi na nga selon etamboli na yo eza possible asala makambo mais mobali nazo ndima te po ndenga ayebelaki mwasi na nde bazalelaki na passé ya mwasi po passé pe ya mwasi pe ya mo ekotaka na bapensajo atali passé ya mwasi na ye na ndenge mwasi na priaka il fallait pas mwasi na kufa le roi nyama boye na ba problème a boye et ça lié vraiment pas si mingi donc sinon tozali na matanga ba témoignage ezalika ya malamu mpona Yvonne. Maman Sarah autour le bas ba témoignage ezali ya malamu mpona mama na biso Yvonne. Na bande ko misusu bakoloba ki liwa oyo ombali pe ayebi yango. Ayebi yo nde muto maîtriser dossier moins bien le bani no koloba mpona bande ko wana. L'homme aza innocent. Donc papa Kambala aza innocent justement azakaka nde balobaka mibali misusu bazalaka on s'en fout mais aza tellement aza na confiance à moi ce n'est makasi azalaki vraiment prudente ya robanda rolande la babilo misusu parce que apesi moi si confiance apesi pe chauffeur confiance donc bandande na ninga mabete batutu ba rolanda biso babiki bandande bazala moi ba mu moi ba sans esprit moi timidité moko boye ato mona likambo kokoloba te en fait c'est genre na bango déjà papa wana bandande nde babanga makambo akoki ko oser te akomati na niveau wana alors na meri mbondo te mais je ne pense pas que papa wana za na kati ya dossier c'est parce que batumso bazo banga okitaki ni poni soki za na dossier te faya kin tant meneti mutaya kin ndeni mutaya kin na sali crise bayene ka bongo na ba pancarte Kinshasa pa mona matanga non il faut akoma se rétablir ndako ya parce que bana wana ba bana na mwasi wana za mwasi na ye donc aroya na ekini wana ezala ngondenge na biso ba congolais toloba loba na biso ka bongo donc etika la peka ndenge ba olobela wana etika la ka ndenge ba olobela wana mama Sarah lelo makambo ezo bima ebele biloko pe ya mama na biso ezo monana ba utokanga soki ba bisko na nzela ya matadi kuna nazo yebate ezo leka ndenge nini ezaki famille mutu ezo appuyer corps esprit ya mwana na bango bana oluka biloko ne bisika ezali to ndenge nini mais justice nzambe ezala bino bo mona ka famille na l'état ndeni justice nzambe pizala bo so eza volonté nzambe nde azosala ke bakanga bango babiloko emonana parce que mutu so akufi déjà mais le roi chauffeur wana kimai na no atina matadi abakoma mona Yvonne obima na kati ya mutu kama eba kumbango eza susti bengi banganga na matadi kuna bakanga esprit na ye bako kanga ngoti donc ezo senga kaka senga ka bakanga batu wana donc bakangi grand frère a dit grand sœur a dit gona mobali na ye et mobile ne wana ye mutakendai akendai ko beta corps à Yvonne ba formol pas pour la té voilà parce que Yvonne akufaki na butu bakundi ye na tongo solo pesa makitemni na ndaku ni na ba quartier bakundi wana alors so moi solo wana ezala ite mona ite batakwa uji baza ochimola baza l'aise mo na kati po ani bazaki à l'aise parce que ba beta e batonga ya ba formol ebele alors loka bazaki inclus na liwana e nzamba permettre ite bakima yango bakangi bango kuna na boma po ba transférer bango awa vraiment maman Sarah soki eza na iloba ya koloba na dossier oyo na maman na papa na couple na vraiment ebité conseil no kopesa ba couple dialogue kana fidélité c'est tout parce que le koleli maman Yvonne aza mwasi azala écoute infidélité mais imprudence ya confiance ya royamba mutu moko ko approcher pembeni na yo na motema malamu wana akoti asaleli ebonganga akomi obima na ye alors c'est-à-dire même papa même maman même biso tout toyebaka bato nini totiaka na entourage na biso ntango mpo ozo engage mutu avant otala non spirituellement yo tala non physiquement mpenza bien et puis koyebaka mpe koassocier baacte nyonso topozaka koassocie yango mpa nzambe parce que nzambe akosunga yo kotalisa yo ke moto aza malamu moto aza mabe na basigne oyo osenga nzambe alakisa yo alors mpo motu mosusu mpa koya loka meme
donc moi oyeba état d'âme na ene na mamne ezate esenga wana comme osenga ka nzamba diriger wa guider wa tshela o batamala na nzela même si ozana ba travailleur na ndako il faut oyeba ko limiter ba information na yo il faut ko oyeba ko tcha ba interdit ko ça na mona musala une année 2 ans 3 ans 50 ans de père au PC confiance parce que Diego basala na 5 ans déjà exemple amukeso salina mutu 5 ans na kati ndako na mwa musala na o no eloko ebunga te oyebi que confiance aux yeux okomi capable otinda na coffre fort azelo mbongo okoma na confiance au PC carte na bancaire na azelo mbongo oyebi obando esa batuni écoute yi bakate vous avez confiance na ye et des jours mwana musala obando luka ayeba place mbongo ezalaka place mikanda lupango ezalaka po banda sko ko réfléchir à obeto bankonde donc so travailler na mutu une année 2 ans sans problème pesa mbongo na kende information ya découvrir sur yo accueilli mususu aya à travailler accueilli ko umela na travailleur te ce n'est pas bon les obligatoire te net ba travailler musu à sala 10 ans ay be secret famille wana mobimba donc si faut ba boma bino si faut ba boma bino ba bandolo barake boluka mwa msana bangwana ya umela na bangwa sala 10 ans et bi ba réalité tout te wana salaka inana kendaka te seke mameleka na sima ya za akite wana pe après wana ye pas salaka inana kendaki ozo comprendre parce que motema mutu to yeba suste ovana nani to yeba suste ozo mutu na nenga mala mosungi metala ko sunga yazo betelo de apolelo mutu to akoma na calcul mbongo tia osunga ye wana ya komo beta calcul ke à part ko sunga o ngafuna ko maobimana mama Yvonne à côté de ba grégé tant à côté de ba grégé azuyo a manipuler foyer a manipuler couple tala lelo moi si a continuer ça mabele dialogue peut-être dialogue parce que aime sous dialogue ezanga ki na couple wana poti Diego ke no kanga ina mamba bolingo c'est que moi porte d'entrée mon pesa ki na mamba bolingo zo comprendre côté ba papa pe et ana basi ebele pe bakufa baliwa moko ya ndengo wana pona ba papa papa bimana mwana musala bimana mwa secrétaire moi sinae ba zu et mati secrétaire a cheli madame poison madame akufi po yatika na libala camarade abomi camarade po yatika na libala basi ebele bakufa ba victime makambo infidélité alors c'est-à-dire na ba papa na ba mama biso tout to bongisa kaka etamboleli na biso parce que toyebi ba piège ezozinga biso te donc fidélité ezala accompagner na dialogue parce que cause appelle loro mo zo sepela ngo pa moi cité moi si po sepela ngo pa mobalité to ezo simba te mais au solo lika na muninga boluki solution ce que senga ya ba traitement boluki ba traitement ce que osenga bo vanda bo senga na ba pardon bo senga ni ba pardon ka po tracer chemin na binompe donc elo ngana kolo baka yango wana histoire ya maman Yvonne epesa biso mayele na makambu nyonso. Voilà histoire ya maman Yvonne epesa biso mayele ete ya bandeko nyonso oyo bazalaka na bana misala na bandako na bango. Voilà maman Sarah toujours ngasiko na makambu oyo itali bayi internet bayi YouTube bayi balingaka YouTube. Tomoni bauti ko publier moko na bino concert na bino markaza ka libanda ya mboka. Ipasa aza chroniqueuse otiko sala vidéo ya step na yi na ibiti impressionnant publier to bautiko sala bautiko publier plutôt na ibiti tant hormoni vidéo wana impressionné ko zala ni impressionnant ngeza te parce que za sikate ya mambo sala ma déjà courage na Pamela Chekola c'est la vie de foi et sengaka ba réalité mususu comme Elio peut-être peu coliso oyeba mobile nino ko bimana e place nino ko chalo kolo et comme ça mkolo lisusu l'esprit donc courage mais et là mon na oloba moni ba congolais baza prête à tout ya ça mutu mabe makama malamu ba olandela ngote il suffit ka ba pese vidéo ya mutuka ya mutakala oyebite na vidéo na e ba publier alors ngala condamnera na bateau ba publier bateau boganya nini siko bo publier Pamela boganya netini tona siko est-ce que mbongo no mati na banque okyo vérifier okyo mbongo mati nandimité est-ce que vérifier pe que budget ya Pamela Chekola kiti nandimité kana sima ya obebi c'est le réputation na ta musumo bani muso sepelane kana vidéo wana
bauto nyata ba ndeko na biso nini to salite MPR 12 babeti 1 million na 5 jours au ba misie ba okokate est-ce que ba MPR ba ki na succès te ba na succès na bango kasi ba motema mabe de fois et accompagner mutu na réussite tellement bosalinga mabe mingi bolaksinga ki motema mabe mingi nzambe pa bi oh ndeni batutu ba contre ye te nga pe na nzamba justice te nga fona za po ye soki atabino mokimo mbabo a contre nga nzamba po nga na oganye na nga kaka tande ba accompagner nini to salite na 1 million bango ba moni ke kokanga ngo ebeta na Congo te ba interdire ngo justice apekisi musique wana nzoka ezaloka justice alobi bato bokene kotala ngo pe ande na YouTube abeti 1 million na 5 jours pe téléchargement legi makasi bato bazo télécharger ngo makasi ozomona ngana na petit nanga ba publier bango ba vidéo ka ya ba sex tap pour petit nanga bandal na bombi kombo mais petit wana zo ba marché petit wana zo ba marché ti ba Togo mais maman Sarah mais bien sûr mais bango ba mona ke a sala ngo msusu po eboma kiti sa carrière na oh bilo msusu bo sala ngo bozo accompagner mutu na bénédiction na donc courage na Pamela Chekola asikeza na ngote quoi ya sikeza na ngote toujours kana ba forme média na ba mibala média de bo sala venir kambo mario zolo baki soki ba publier mutu e bendaka moi bénédiction mais moi te na lobite bendaka na lobi Africa linga bêtise na buzoba ebele ba Holanda kaka na vidéo wana po batiki nzoto na libanda sexta peko benda bénédiction te en même temps et bafouer réputation na yo parce que ba tout basala bango ba sexta ba réputation na bango eza bafouer vous comprendre alors ezelo mo ya ko féliciter te on a bi bato ba publier rabatu na sepelaka na bango te parce que tant au publier mutu au baxi $1 na compte noté au longoli pe $1 na compte ya mutu wana tesco au publier point mais moi ça raso qui pesa le boko par rapport ya bande na biso pe basi o bazaka muke asali vidéo na téléphone est-ce que non ça te ça sentiment mutu na mutu ngana ko sala ngote na ko obligé pe batutu basala ngote te un sentiment mutu na mutu mais sentiment faut yondo mutu ndo gérer sentiment comment sentiment comme ko dominer biso Paulin a gérer sentiment mutu ko dominer biso ozoyeba mambo lo bate mutazana mobali na ye ayebike waza mobali nanga asenga photo vidéo na tindeli par amour so ya publier ngo yenda za mabe oh asa te poani bo sala na bino ba vidéo ata ba publier bino o changer pelo te combien ba publier bango ba otambola ba grand musicien ku ba publier mitakala na bango bazo bimisa ba album bazo tambola bazo voyager bazo za na ba relation ba solo na ba konzi changer ni non soko lingi mobile na yo monike oza capable ya osala les vidéos osali so monike oza capable te osali te so polingo kata ota mutu ne fale ayemba okati mutu eza maramba bolingo biloko zo relier bango ezaka ba téléphone na bango wana siko ya sala kengo par amour mobali wana nde azaki na ba intention mabe po mibali msuba ata bokabwane pesi ekanda po kala mambo ya la te mamba ko publier o kalesa pe bozaka na mobali ba vidéo pesa bokabwani pesili mais lelo koma kaka soki bokabwani moko atikala na ba garde fou abandoni ata ba vidéo na on réseaux sociaux bandiko bimamba komo donc voilà courage kaka et quand na makambo ya sister pour maman Sarah mikole uta kolika o ezaki na ba annonce mo baza ko flasher pour na musicien moko ya mboka na biso pe ebite soki ye koza la 4e fois ou 3e fois ebite ebimato baboma moto Paulin na vandara bona bando ba mama mitakala ba musicien ata yo mo respecter ngati po mutu mususu succès za pasi akoma ocha mutakala na epo balobelaka siko batu balobela ba mutakala ngote komi monotoni to lobela ka donc ngaero na bando fula mutu ache mo mutakala na ya monike résultat pesi papa mutakala pesi na ngo résultat c'est-à-dire mutu lelo bolesi pondu abaye donc to moni ngo mingi to lembi na biso eza sous impact te siko ngana yo lobela mama ndengo na pole vraiment ça bien te voilà toujours ko bakaka toujours na mama ya se connaître le skizaki parce que ba voice bimaki ninga o critiquer baninga na ba mikala na bimaki ezelo ko wanga na te yango étant que humain à comprendre peut que choquer ba yaya
asali pe voice asengi pardon. Mais oui, bien ça, mal bon, moi, je le bon, madame Noroya, nous connaissons nous même sous ya moi, c'est autant comme on a ya fait mayamba. Abi, awa bozo, on n'a pas comme il roule la déca. Awa bino bozo tombe la grâce. Boye baki, dans ma makamboza, ba téléphone abat, ba makamoni, ko ta ba makamoni. Awa kangama. Eza ba makambo, awa kangama. Awa kangama na e. Ngana ebisa grâce dès le début, nengo bali. Il faut s'éloigner na ba masiano ba mastano tout Congola monter à mabe peut-être ba osepelate na unzwana yo mais ba olakswa ngote donc so eza na ba secret mo to mamo grâce à ça na ba master wana kolala kolamu kapolin o mone ebima ata grâce à sengi bango pardon ata ba chepe ezala ya mbebo ba o dévoiler yango ba o misa ba o de ata mona mida zotanga déjà ba kombo ba to ba ko misa ba makam susu to ka kina l'avenir tangi ba essayer de pas ngana olo baneka courage ngana olo baneka kotangela nga ba komba ba tebe na plateau na ngate ngana olo baneka courage ate bimi epese maele epese leçon qui a commis moi si a mutu akola en esprit à mon loin. À mon loin. Maman, ça a souhaité que ça n'a pas par rapport à l'ibala ya grâce, l'ibala pas même une année, et ça soit qu'il 5 mois et qu'il 6 mois. Makambo a boye comme il c'est normal. Oh, ma baboye biba tendeni. Oh, toi ba yimet. Moi la papa mon maman mon to bebana. Polin. Toi ba congolais, toi ba africain liko nango, toi ba nyamate, toi batu. Place batu baza ba problème ezala kaka. Toza bikolo mibale, ba mentalité différente, éducation différente, c'est tout à fait normal. Eza likamo ya olobate likwa libala batu. Nango aza monopole oloba likwa libala na bango. Ya. Obanga makambo. Libala batu yo famille tenga mamba famille tena ya oloba maloba likwa na onane loko oloba te. Moka ko swa libala ela mona bango. Voilà, maman Sarah a de tout sur vraiment la question de tout chité penza. Comment on a mutu ya papa na biso panzo. Maele o ya zanango andimi pe ko sala base pe base ya bimisa bamba makambo ya malobe. A CP 6 mois sinae. Maman Sarah. Ngapele oso na obligé die ko sala na yo. Mais ngani na kokite. Mais te ngana na melina on bondo te me ko tala pe papa di ko bona olinga. Te sop na sengi e penza par amour au sala. Pour ça tu au nom de l'amour à ko sala aux an obligation au sala parce que ngam na sengi. Ce qui est gêné na ngate. Loba ki ngana e bate. Mais ce qui ngam na sengi au sala de yemo ko lingo sa eloko ndingwana te. Mais ils ont pétant. À réfléchir et belé mais à on dit maka ndete to comme na niveau qui a dénigré na vidéo base danga au sala mais qu'on dit ma base que dénigré nga loba nga boy wana nde on dit ça ba ngir na finga ba maman na bi wana nda on dit mate mais ko sala base na mobile no oko sala mais ndenge mususu bango pesko baza biso te mona mtana ba penser na bango pe ba yebi ba projet na bango pourquoi ba sali base ya lolenge wana voilà on a tout mon concept ya crash ya sika eta la maman ezotala parce que en actualité vraiment merci maman Sarah to komi na suka na ebité par rapport à maman Stolobelia wa si ya message ya suka ko partager na bandeko le bani no ko loba en tout cas na un message à suka te Paulin na un message à suka te wazo sala mabe continuer au sala mabe wazo sala bulamu continuer au sala bulamu chacun portera sa propre charge voilà pas de dédicace tena pesa déjà na bossa ni na zo bossa na te na bossa yo o banana ngo to si ça ngo vraiment merci na yo ne pesele la nga batutu bana ba commentaire ba dédicace recharge zela la banana na pesa tandam voilà merci l'équipe technique yo et pesibiso et pesibino image à kitoko oh ceux qui bossent payé lango bon pesa merci na ingénieur Ars derrière la caméra merci na bon délivre bon c'est que ezali ba yeba ko simaka machine ba ko sepelisaka bino na bilili ya kitoko boye merci na Jonathan qui vous na CGA moto ba bon guérison na 10 000 Mbondo porte-parole mokonzi ezanzo tenir mteningani ko bangi loko teza à l'aise c'est comme makambo ko mona ba station et ça là vraiment bien te merci na bino tout bimbo tamaila mona Germina Moussao babi femme selon qui RD bambo tamaila mona yo babi ba
Grand merci na ba abonné na biso nyonso. Na mona déjà Sol Mbemba, moi ça va me sous de ba comment. Ozia Masamba, Nana Bafana boza telme belé bambote na bino, ngai na bino to mona ni bongo mbala sima soki nzambe alingi tokozala soso na bino ilongo na invité mususu. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com.